innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme il est longtemps bananzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix ezanango net sokyo matio kitana ote po confort nango ezana ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yangoyo nyonso ezana excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba que Airbus A330 ezaba marque ba avion oyo bomoda kana international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalela kayango boko kute yango na bamboka lokola allemande veut dire na machaft pe ba pays européen belé kutu batu ya ba faire pe mingi ya minene na monde mingi basalela kayango pona kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela ba film ennui, fatigue, au kotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale mon côté na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mardi, et là, on a bino. Merci pour vos ébés, vos télévision. On a bino pour la colonne d'info. Linga, la journal, il y a peu pour la journal. Mardi 25 avril, pour notre chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Yamba qui mokola lundi 24 avril, chef spirituel et église Kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani. Aya qui remercie chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Etali date il y a le 6 avril. Héritier m'a pindé ma petite binoba détail. Bacolone, yaba fidèle kimbangiste et monanaki na banzela yaba grande ville ya République démocratique du Congo pour na ko célébrer journée ya le 6 avril oyo et kozala désormais bongo ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décrété ki yango journée oyo pour na ko kanisa combat ya prophète Simon Kimbangu pe ya conscience africaine promesse oyo chef de l'État a pesaki na 2021 na cadre ya centenaire ya église kimbangiste lelo et latin zoto et sengo ya ba défenseur ya droit ya ba africain et monani natina onande chef spirituel ya église kimbangiste Simon Kimbangu Kiangani akendaki lundi 24 avril comme na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et paiwapi ayamba makina cité ya Union africaine ayakinde ko remercier chef de l'État pour na promesse na ye surtout ndenge ezalaki réussite pour na année ya liboso année 2023 pe a profité ki na occasion pour na kosenga na ba fidèle kimbangiste nyonso baeba na kobondela pour na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 6 avril, nous avons avec le président Tshisekedi évoqué la réalisation de sa promesse pour la journée du 6 avril qui concrétise la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Nzambe alataki pour la biso batu mwindu to bonga. Ndenge Tata Simon Kimbangu alobaki ete le 6 avril ekosala mosala kuna tozokende yango emonani likambo tolobi na lingomba. Cet événement est un motif de joie pour nous les kimbanguistes. alobeli yango pe likambo esengo po Tata Kimbangu alobaki moto mwindu akobonga yango biso bakimbangisi tomipesi na nzela oyo ya Tata Simon Kimbangu.
Pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ngambo na ye azo respecté ba idée nationaliste pe azali kokoba kopesa ba kombo minene ya mboka place na bango na ba mémoire collective ya population. Na makambo etali ya Assemblée nationale bosimba ke député national élu ya Lubero na province ya Nord Kivu honorable Bastem Kachongo ye a déposé qui proposition à loi pour na etali pêche pe aquaculture na République démocratique du Congo. Une fois de plus, héritier Mapindemi. Député national Sostem Maombi Kachongo Eli ya Lubero na province ya Nord Kivu a déposé qui lundi 24 avril 2023 na bureau ya Assemblée nationale proposition ya loi ezali kolobela ba principes fondamentaux pour na pêche pe aquaculture na République démocratique du Congo na suka exercice oyo Eli ya Lubero alobaki boye azwaki initiative parlementaire oyo pour na répondre na problème oyo eza na mboka na biso mingi penza ya développement na secteur ya pêche pe aquaculture. Boye pêche ezali secteur moko important lokola aquaculture mais depuis 1937 décret royal réglementaire ya secteur ya pêche na RDC décret oyo ezalaki bongo obsolète pambate ezali ko répondre lisusu na exigence ebelete oyo ezali ba réalité ya mikolo yo secteur ya aquaculture ezali réglementé te eza ata na texte moko te po na ko légiférer pe eza ata na mobeko moko te en rapport na aquaculture. Pour na député national Sostem Maombi Kachongo soki bo considérer ba potentiel halieutique ya réseau hydrographie ya mboka et sengeli ko comprendre ndenge nini RDC azali parmi ba grands exportateurs ya ba produits halieutiques boye et sengeli kaka ko développer secteur yango ya pêche pe ya aquaculture pour na kokoma na koleisa batu na ndenge ya malamu pe na mbala moko et ko résoudre des problèmes ya insécurité alimentaire na nombre ya ba innovation mobeko oyo eza par exemple na instrument juridique oyo ezali ko rénover pe ezali ko zwa en compte ba innovation technologique pe ya environnement oyo Eli ya Lubero atalisaki ke contenu ya loi oyo eza na phase ya ba instruments juridiques internationaux pe eza lié na utilisation na gestion ba ressources aquatiques. Boye a sollicité appui ba collègues na ba députés nationaux pour que mobeko oyo e yambama na plénière pe débat moko ezala organisé autour ya ngo kasi ezala adopté pe promulgué et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bosimbake proposition ya loi oyo ezali bongo na 102 articles ezali répartis na 9 titres pe ezana kati na yango au total 19 chapitres pe 20 sections mobimba. Totikala kaka na masolo etali ya Assemblée nationale pour na kosinene bino ke plénière ezalaki organisé mokola mardi 25 avrilpai ba député nationaux bango ba lobelaki mingi penza na o etali proposition ya loi mibale pona ordre nationaux pe ba détail élément au bokolanda yango national na biso ya mokolo ya lobina o etali seni bosimba ke président la commission nationale indépendante seni na mokuse mwana mboka Denis Kadimaye adressé que état de lieu o etali opération identification pe enrôlement ya ba électeur na République démocratique du Congo ya 2022 pe 2023 et pour wapi ba chef ya mission diplomatique pe ba représentant ya organisation pe ba partenaire ya centrale électorale Stéphane Skandi a pesé nos bas détails. Na initiative ya programme ya ba Nations Unies pour le développement PNUD na mokuse na nzela ya représentant résident na bango Damien Mama ba pesaki opportunité et pa ya numéro 1 ya Seni aye ba na ko briefer na ba participants pe a fournir bango ba somme ya ba détail ya processus électoral mingi penza ba opération ya enrôlement pe ya identification ou ye kotisi premier deuxième pe troisième kuna na étranger et pa wapi ba congolais bazali ko vivre en Afrique du Sud, Belgique pe France. Na troisième pe dernière ère ezali bongo Canada, États-Unis d'Amérique boye na achèvement na yango ezali bongo kokotisa nyonso partie orientale ya mboka oyo eza na situation moko déplorable dominé na climat ya insécurité oyo Rwanda a imposé RDC na nzela ya ba M23 Bosimbake Denis Kadimakazadi ye a se permettre te ko souhaiter déploiement ya ba personnel na ye pe logistique et pas wapi makambo ezali ebele n'exposé na ye président Seni a situé contexte ba principe où il y a réforme il y a fichier électoral 2022-2023
boye opérationnalisation nango ezali ko fournir ba statistique le 17 avril 2023 oyo ezali ko talisa assistance ya activité courante pe ba prochaines étapes ndenge ekoleka na processus oyo RFP bango bazali généralement na étendu mobimba période ezali ko kende largement na une année plus ou moins 12 mois CENI a prévoyaki pour na présent processus 30 jours pour na chaque aire opérationnelle pour na oyo etali ba stratégie ya mobilisation ya électorat nyonso bongo ba prolongation pe et salimaki na kati président ya CENI a attaqué en avant-plan à performance oyo ezali réalisé na 4 mois ya enregistrement ya électeurs oyo na misu na ye ezali bongo eloko moko ya munene enrôlement et salimi na phase pilote avec Kinshasa pour na lancement na yango pe et permetaki kolaski sa ba tâche nyonso ya ko se familiariser na matériel oyo eutaki na Corée du Sud. Boye 22 227 centres mouvement inscription oyo ezalaki prévu et enregistré 46 857 697 personnes mobimba na le 17 avril 2023. Soit 95,9% oyo ezali répartis na 23 696 424 femmes mobimba. Total ya 50,7% ya basi pe lisusu ba chiffre oyo ezali kotalisa évolution. Selon Denis Kadima, alobi raison ezali ya kosepela pambate CENI a réalisé record moko ma ba statistique oyo na ngonga ya muke na respect ya ba mise en exécution ya makambo nyonso. Calendrier na ye ezali ko contredire maloba nyonso ya mabe oyo ebande koloba mamingi pona likambo etali glissement na ngambu na ye représentant résident à PNID akumisaki ba avancé oyo ezali constaté pe a réaffirmer ferme volonté ya institution na ye bai bana ko accompagner CENI na kotika te pour que makambo nyonso organisation ba élection ezali koya a remercier pe ba différents chefs ya ba mission diplomatique ndenge basalaki preuve ya attachement na processus oyo ezali ko renforcer tango nyonso confiance ya bato nyonso pour na ba consultation crédible, transparente pe inclusive. Totikala kaka na masolo ya CENI bo ba ke président ya Commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse Denis Kadima Kazadiye a solo la ki na délégation et organisation internationale ya francophonie OIF na mokuse ezala ki conduite pe a représentant na yango ya Afrique centrale Alphonse Wangwena. Une fois de plus, Stéphane Skande. Délégation basala qui tête à tête n'a plus haut hiérarchie ya CENI na cadre ya mission exploratoire na République démocratique du Congo. Objectif ezala qui c'est mon échange na ba partie prenante na processus électoral. Nyonso po na ko se conclure champ ya intervention ya processus électoral au eza en cours. Président ya CENI Denis Kadima azala qui accompagné na rapporteur Madame Patricia Seya Moulela, pe secrétaire exécutif national Toto Mabiku. Na kati ya masolo oyo Alphonse Mangwena na qualité na ye ya porte-parole ye asala ki restitution na o etali mission exploratoire bazala ki dépêché na OIF na réponse ya sollicitation ya CENI en collaboration na ba autorité congolaise conformément na ba disposition ya déclaration ya Bamako et lobaki chef ya délégation Alphonse Mangwena Bosimbaki atalisaki but ya mission na bango ezalaki bongo échange na ba partie prenante na plan national pe ba partenaires internationaux oyo bazali bongo impliqué na processus oyo eza en cours pour na ko identifier ba partenaires pe ba domaine oyo bakoki événementiellement ko accompagner processus électoral na République démocratique du Congo. Pour na rappel, mission audit ya fichier électoral bazala qui dépêché na OIF na CENI Kobanda du 6 au 25 mai 2023 pour na ko procéder na analyse qualitative et quantitative ya ba données ya fichier électoral pour na ko identifier ba force pe ba faiblesse oyo pe ba cas échéant. Formuler ba recommandation ya CENI na but ya ko renforcer confiance na ba acteur ya processus électoral oyo. Na masolo etali francophonie bo bakina o etali jeu ya francophonie oyo ekosalema awa na ville province ya Kinshasa bo bake gestion ya foule pe ya sécurité na o etali ba policier congolais nde baza député qui formation ya remise à niveau une fois de plus Stéphane Skande et Igor Tingi. Lundi 24 avril, des qui début de formation ya haut niveau pour na ba policier ya groupe mobile d'intervention GIM na mokuse na o etali sécurité pe gestion ya foule. Au total, 40 policiers de baza cause formation pour
pour préparer 9e jeu à francophonie où ils ont prévu la ville province à Kinshasa. Financé na OIFP, réseau international francophone, il y a formation policière, na facilitation y a ambassade y a France. Bosimba question si y a formation oyo. Ils ont dispensé na 2 experts, ils ont consalema du 24 avril au 28 avril 2023. Premier jour, il y a formation des directeurs nationaux, il y a 9e jour, il y a francophonie, Monsieur Isidore Kwanja Ngembo, alobela ki na Italie, défi sécuritaire pour un événement monene oyo, et kosalema oyo na oyo ekosalema awa na ville province à Kinshasa, a invité ba participants ya ko assimiler ba matière pour na Italie ko réussir Paris oyo bâti en place. Boye bake parmi ma matière oyo ekozala développer na session oyo bakolobela bongo stratégie ya décalage, intervention na bango na stade, encadrement ya ba supporters na oetali partie pratique boye bake commando ya unité adjoint ya police française pe facilitateur ya formation alobi pe ke bakosa la partie pratique pour na ko expliquer na bango ndenge nini bakoki ko se prendre na événement monene oyo ekosalima awa na ville province ya Kinshasa oyo ekosalima awa na ville province ya Kinshasa. Action de jeunes pour le développement communautaire intégré. Nabokambomi ya Maître Dodi Kibikonda. Basala qui adhésion na bango na mouvement de solidarité pour le changement. Il y a Laurent Batoumo na Diatabaou. Reportage Christian Kengeben. Week-end et l'équipe par membre de l'association de jeunes pour le développement communautaire intégré AJDCI Namokuse Basepelaki na kokendeko accompagné président national Nabango Maître Dodi Kibikonda Bakiselakaye Maréchal l'homme du développement Oyo Akendaki considéré na mouvement de solidarité pour le changement MSC Namokuse parti-cher ya mwana mboka le patriarche Laurent Batoumo na Diatabaou nyonso ebandaki na rond-point Willery korta ba membre ya AJDCI elongo na président na bango Maître Dodi Kibikonda ba bandaki makolo ba loyembo mabina malembe ti na boulevard triomphal et pai wapi siège ya MSC et Zwami. Koko malabango kuna bayambaki bango kitoko mbala moko coordonnateur Mboma azwaki maloba na présence ya patriarche Laurent Batumona pe ba cadre ya MSC na kotangaka kuna projet de société oyo esangisi AJDCI na MSC oyo dénominateur commun nango ezali bongo développement na simana yango le patriarche Laurent Batoumo na Diatabaou azwaki maloba epai wapi alatisaki Maître Dodi Kibikonda écharpe pe apesaki ye ba insigne nyonso ya MSC epai wapi ba membre nyonso ya AJDCI batondaki na esengo. Toti ko signé contrat de partenariat entre Association Nabiso et Bengami Action des jeunes pour le développement communautaire intégré. Je pense que na récit oyo cordon à Saleli Biso ya partenariat boyoki ke babeti lisolo ya développement. Association Nabiso et œuvraka déjà dans le domaine du développement. Parce que parmi vos objectifs, l'objectif principal est le développement communautaire au niveau de la base. Donc, tous installés à Kinshasa, tous allés dans la province, il y a Maïndombe, tous allés dans la province, il y a Congo central, et il y a Nord Kivu. Lelo, na Kombo, il y a l'association Nangai Mobimba. Na ba membre ya bureau oyo baza sur place awa na pesi bakonzi ya MC merci mingi na acceptation o basali biso na kotombela biso nyonso bonne chance pe tokolonga ba élection oyo ya 2023 maboko pona biso.
Ponako ajouté utile na agréable secrétaire général ya AJDCI Alfred Biayi a remetaki statut peba insigne ya AJDCI na maboko na yemoko le patriarche Laurent Batumo na Dia Tabao. Ah oui, désormais Libanda ya MSC na AJDCI est commis à sursis moto akokabola teo. Tobeta bongo masolo musuba ki incendie munene esalemaki mokola lundi 24 avril na lycée Mwanga na ville ya Kolwezi kuna na province Lualaba. Kasi boba ki mokolo ya mardi 25 avril toyoki déjà que mwana moko élève ya 6e primaire ye akufaki héritier mapinde me apesi bino ba détail. Na ville ya Kolwezi ezalaki malamu mingi te mokolo ya lundi 24 avril incendie moko esalemaki na lycée Mwanga epai wapi bana babandai kotanga na mbala moko bamoni moto kopela. Ezalaki situation moko ya malamu te oyo ebendaki bongo panique epai ya bana botala bino moko ndenge bazali kosote bana mike kokweya bato kopanzana. Heureusement intervention pe eyaki na lombango seno ba autorité ya ville ya Kolwezi mingi penza na province ya Lualaba batalisaki ke 11 camions mobimba ya incendie ekitaki sur place pona koluka ko maîtriser moto oyo. Kasi 50% ya ba bâtiment mobimba ebebisami na yango. Na tina wana ba autorité ya Kolwezi bazali kolela epai ya gouvernement bayeba na koluka ndenge nini bakoki ko réhabiliter ba bâtiment oyo. Kasi pona bango année scolaire efilité ba élève bakoko bakotanga pona kosilisa na ndenge ya malamu. Nzoka nde misusu batindamaki na ba hôpitaux ya ndenge na ndenge. Ministre provincial ya santé kuna na province ya Lualaba alekaki bisika na bisika pona kotala bana oyo bazwaki makama. Kasi selon information ya dernière minute, élève moko akweyaki peye a se retrouver ya kokufa na hôpital pambate azokaki mwa makasi na mutu. Tobanzi ke ba autorité bakosala makasi pona koza ba disposition enfin ke ba bâtiment oyo ezala réhabilité na ndenge ya malamu po ba élève basilisa année scolaire na bango. Na masolo etali religion mo ba ki clôture ya séminaire évangélique na église La Racine Invisible ezalaki bongo mokolo ya dimanche 23 avril. Évangéliste itinérant honorable Néron Mbumbu ye azalaki orateur du jour. Reportage. Clôture ya séminaire évangélique Salemaki pendant une semaine à l'église La Racine Invisible et Zwami na commune ya Kisenso. Ezalaki bongo dimanche 23 avril eleki na bokambemi ya pasteur responsable ya Lingomba Oyo, pasteur Daninzita, évangéliste itinérant honorable Néron Mbungu yende azalaki orateur na culte de clôture Oyo ya séminaire. Pasteur Daninzita a expliqué ki message et pesamaki et pa ya mfumo banga moyo na prédication na ye. Oyo ezaki lokola clôture ya semaine Oyo excellence évangéliste Néron Mbungu ayaki pona ko arroser susu bana nzambe. Vraiment ezaki rencontre moko na kokoloba ya réparation. Voilà la raison pour laquelle a teibiso arroser biso pour être peuple de basa complètement béni. Voilà la raison na biso ya beaucoup tani na racine na poko na lelo nde ezaki yango tikete nzambe la lola apambola évangéliste Néron Mbungu Nzambe akoba lisusu kozane mingi koleka na sala mokina batu. Louange mabonde lipe intercession ezalaki vraiment na culte oyo bosimba ke évangéliste itinérant Néron Mbungu azalaki accompagné na quelques membres ya Asbel ma famille ya bureau politique na ye délégation ya complexe scolaire Mama Pemba ya groupe Gédéon service pe ya collège de pasteurs couple Imponzi et utaki na Belgique pe ba invité misusu bazalaki pasteur Daninzita na bandimignon so ya église Racine Invisible ba sepelaki makasi na présence ya honorable Néron Mbungu oyo azalaki accompagné na kafumba ya délégation na culte ya clôture ya séminaire oyo esalemaki. Na cadre ya 30 ans la société na bango ya aviation CAND Info Lingala journal un peu pour le peuple mais ko présenter bino ba cadre pe ba dirigeant. Batebele balobaka ke ba Congolais devant Mbongo bazali capable de manifester ba anti-valeur ebele.
kasi affirmation oyo ezali contredit na CAA pour ba blatinaire en tout cas bazali kopesa confiance na congolais pe mingi penza na mwasi congolaise totala bongo na domaine ya caisse tozali bongo na mama Ambroisie Ifili oyo azali bongo caissière na cargo ye azali bongo 13 ans na même poste oyo ezali ko démontrer que ba blatinaire en tout cas ba pesier confiance pour que asala musane na ndenge ya malamu. Koti na compagnie oyo na 2009 na sali 13 ans soki na wumeli na caisse pendant 13 ans ezali nde kozala bosembo. Il faut kozala bosembo na caisse, il faut kozala sérieux na caisse, il faut kozala honnête na caisse, il faut kozala pe na rapidité na caisse. Ba client ba koye belé, ba mususu balingi bafuta, ba mususu balingi basala boye, ba mususu bazoloba loba, yo si il faut kozala maîtrise mingi na caisse parce que so ozana maîtrise te, oza likolo moyen on fonctionner bien na caisse ezate. So pour oza mutema munene te, oza mutema mutema mbangu mutema ya kolinga te kozangisa eloko oya kosala mabe na caisse. Okoko zangisa ata mbongo me mbongo wana eza yo te, mbongo eza compagnie. Yo zanga me mbongo ya compagnie pesa. CAA bandi muke lelo azali parmi ba société en minene ya RDC kasi lolenge nini CAA a évolué na secteur ya comptabilité pe ya caisse. Bon tango biso to bandaki na caisse musala ezalaki mingi ndenge ezali lelo te. Tango to bandaki na système moko ya Unix musala ezalaki na C ngape na bandoke na caisse centrale te. Bato a recouvrement bando ya kozwa mbongo epa na ngai bazo memango. Tolongwe wana tozi formation ya Unix na Unix pe ndenge moko eza bato a recouvrement bato bazoya bazumbongo mais tango tozi susu formation mususu professeur mususu mutu mususu awiti il Maurice aye ko lakisa biso monsieur Laurent aye ko lakisa biso ndenge ni na ko saila margot système échangé fret pe eye belé ba client pe ba ye ebele po ba avion pe eye ebele alors na tango wana musale komi ebele et puis na futraka ba fret arrivé na fret départ te na futaka pe ba LTA oyo ba salaka batindela ba client ba facture po ba client ba ya ko futa na futa rangope. Donc na CAA mwasi azali ko kipe ba poste stratégique pour azali ko mériter yango. Vraiment na CAA mwasi azali mise na ba condition ya malamu pour apesa ba résultat ya malamu. Tozana ba communiquer bolanda lecture na yango. Famingandu bazana mawaya kwelisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana na bango Alfongandu oyo akufaki poso eleki programme ya matanga ezali boyi mokolo ya mardi 25 avril 2023 levée mortuaire ekosalema na paroisse catholique du 20 mètres oyo ezwami na commune ya Masina sans fil boye levée du corps ekosalema bongo na hôpital Kimbangiste ya commune ya Kimbanseke mokolo ya mercredi 26 avril 2023 be bokundami ekosalema kaka le même mercredi na cimetière ya Nsele Bambu oyo ezwami bongo na commune ya Nsele tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Alfo Ngandu. Merci pour vos acquis et belle pour na kolanda info linga la journal un peu pour la peu c'est pela ki na journal vous merci na gorting yazaki bongo na sima ya caméra Christian Kengebe ni pichumo se bazaki bongo na montage héritier mapinde mi ya simba ki supervision un journal oyo coordination Stéphane Skandi ngana pino to pisani rendez-vous Nicolas Alto au revoir.
Innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di. Et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi